Bonjour, bonsoir, Nalibota ya peuple congolais. Wabino Molobeli ya Mboka, sentinelle ya RDC, prophète surnaturel MB Élysée, leader ya parti politique, mouvement pour l'intérêt du peuple, MIP. Nazali Papa Congo, Nayeli Susu pona koloba na o etali mboka na biso. Ndenge na lobaka tango nyonso bandeko na ngai, pour l'amour du Congo, je n'aurai point de repos. Pour l'amour de ma patrie, je ne me tairai point. La pesi de King, John Image, de King, grand leader ya media, kuna na States, ya yo mitano ya ngoyo. Ya yo lisusu mitano ya ngoyo tolo bela vie papi gene. Na bosa ni yote Congo Dialogue mama na biso Francine Ngembe ya yo yango mitano. Makambo ezoleka na mboka bobengi sentinelle ya RDC ovandi kimia pona nini? Nako kovanda kimia te. Esengeli to telema to loba pe to bunda pona ku libération ya mboka na biso. Au commencement était la parole. Naza serviteur de Dieu, établi par le Seigneur. Je n'ai pas seulement les dons prophétiques, mais j'ai le ministère prophétique avec un message prophétique. Le mystère de la foi. 1 Timothée 3, verset 9. Na yeko ye bisaba na Congo. Lelo matanga na ville ya Kinshasa. Batu bakufi na ville ya Kinshasa. Batu bakufi na kamba réfugié na Ituri. Batu bakufi oba soda ya mapinga ba vaillant militaire na biso bakufi na Nord Kivu. Mais tomona ki Chilombo Ali Baba, président ya occupation rwandaise. Le pays est encore occupé. Président moka kufaki na Afrique kuna Chilombo Ali Baba asali dei na mboka na biso. Alobi yaza président ya Union africaine. Oh. Matanga na mboka mususu yo za président Union africaine faut ça la matanga na Congo biso tobeki mutu na kufaki na kuna na mboka wana. C'est ça le tâtonnement au sommet de l'État. Un inconscient en politique, un prématuré en politique, azozwa ebembe mususu ayeko chango matanga na Congo. Tomoni na mboka ville ya Kinshasa bato bakufi na marché ya Matadi Kibala ezana na commune na Monga Fula. Oleki cité Maman Mobutu, c'est quartier, on est dans le quartier Matadi Kibala. Batu bakufi, nanda kuna bango lotili ki ezate. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Bazo vivre la kati na mulili, mais singa wane katani ekwei batu bakufi. Eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Bato balala ka mulili na ndaku na minda ya petrol singa uchi Matadi eke Kinshasa bandundu Kasai elekina Katanga epesi courant Zambie epesi courant Zimbabwe eko pesa courant Afrique électricité en Afrique du Sud mais bango balala ka mulili Chilombo nazana ba image ya kolakisa bino eza pasi pe mawa. Le chien à bois, la caravane passe. Botala makambo oyo, nazana makambo koyebisa bino, ngame makaba document na ngezaliawa. Les deux responsables, ça c'est un crime prémédité. Ne balubaka na lopoto, un crime prémédité par Chilombo, Ali Baba Oyibi Asaki Moyibi, oui, ainsi que Ngobila, un criminel économique, un criminel, un sanguinaire, kuna zalaka gouverneur na Yumbi. Kaka nesika wana peuple congolais. Ba document yango ezolo bangai te. Nesika obozolo ba batu bakufi, batongi bisika wana pona nini? Non. Je vais vous balancer. Tozo kende na bino mal talangana lobaka avec évidence na la kisi ba preuve. Botala bino moko makambo oyo ce monsieur a fait. Soi-disant gouverneur marché ya Matadi Kibala na lingina ebisa bino loko moko ezali très important un certain mardi
1er septembre 2020, soi-disant M. Ngobila, gouverneur de la province ville de Kinshasa, ayaki na marché Matadi Kibala, un certain mardi 1er septembre 2020, a posé pierre à l'obitozo construit Nesika Oyo, un marché moderne. Ngobila, a monaki basinga wana te, ya haute tension, a posaki pierre Nesika wana, M. Ngobila. Lelo a kangi ango, pourquoi? Moi j'amène des révélations. A lobby, travaux et kosalama ou ezana valeur, il y a 5 millions. Ba marchand, ba commerçant, ba union so ba teka kara ba boy ba lobby jamais. Po ba zwa ki fuite pesa ya solo. Et si ba teka esika wana na Ngobila. Na ba chinois na 5 millions de dollars. Aka ba million. Congo ne koma kaka ba million. Ngobila teka esika wana na 5 millions de dollars. Photo ya ngoyo. Na lobaka. Na maquette ya marché. Ya ngoyo. Peuple congolais. Ngobila ye wana. Maquette ya marché Matadi Kibala ya ngoyo. Maquette ya marché Matadi Kibala ya ngoyo. Un crime prémédité. Ngobila ye azo posé pierre. Un certain mardi. Ngobila a posé pierre un certain mardi 1er septembre 2020. Ngobila a posé pierre. Alors ba osala nini? Marché moderne. Ndenge akanga zandu. Moyibi monene Ngobila. Ndenge akanga zandu. Peuple congolais, soki yonanga to telemite, to lobite, surtout nga molobeli na bino na lobite, et vous allez passer mingi. Et silite, nazo kende na bino, mwete, likambo yosa la pasi bato bakufi, likolo ya Chilombo, les deux responsables ya bato bakufi bomoni wana, na marché ya Matadi Kibala na komina Mongafula, ezali Chilombo na Ngobila. Bazo welana, oya zui 5 millions, pa tonga marché moderne, ba chinois nde balinga ki batonga. Chilombo azui 10 millions de dollars, pona nini, toyoka yango malamu, Chilombo. Ataba yibaka, Alibaba, non, mona mbalo ataba yibaka. Ya zwa kimbongo ya ba chinois mosusu, pona construction. Hey. Aïe, Chilombo, tika babilo kozo sala Chilombo, construction d'un grand centre logistique, 10 millions de dollars, oh Chilombo azwaki. Oh yokuna zui 5 millions, pour na marché moderne na ba chinois, ya zui na ba chinois mususu Chilombo, 10 millions, pour na un grand centre logistique, qui permet de faire le stockage et la commercialisation des produits agricoles. Yé pas zui. Et comme mbutu. Chilombo zo iba na gauche, Ngobila zo iba na droite. Lelo yo audace diabolique, satanique, Ngobila lobi ke akangi marché. Bo ba commerçant ba tikali bako kende esika nini. Alobite batongi marché na haute na basinga ya haute tension ya inga. Mais tango yo qui posé pierre un certain mardi 1er septembre 2020 basinga no monaki angote Ngobila okanga marché central plus de 300 000 plutôt ba commerçant okanga yango kakaboy en complicité na Denise Chibao, en complicité avec Chilombo, Fortuna Biselele, bozui mbongo boche na Libenga. Leloyo, église, ya Godin Poi, un pasteur farceur, qui ne craint pas Dieu, coureur de jupons, Godin Poi, à Langa Masanga, koleka ba musicien, koleka evoloko, ndeko nanga yoloside, Godin Poi, église na ye yangoy, na Bandal, na se ya basinga, église ya Godin Poi yangoyo, na se ya basinga, na Bandal, église ya Godin Poi, président ya provincial ya ville ya Kinshasa, Godin Poi, église na yangoyo. Basinga yangoyo, likolo ya église, bokangate. Basinga yangoyo ya inga, bokangate.
boko lobaka boko kanga marché sikoyo botie batu wana wapi tango bokangi marché batu wana botie bango wapi tala tangu zifueni diba dia kukumbana sai inenea FARDC police population ya kokanga ka Chilombo na ba conseiller na ye kobwaka bango na boloko tangu zifueni sai inenea diba dia kukumbana tangu ekoki bozolo bakaka batu bakufi bozomona kaka province ville ya Kinshasa mena Ituri na kaya ba réfugié bolobaki 30 personnes bakufi on dirait net parti bache les villes na kati na parti moko boy et comme 50 lelo bolobi 60 plus de 150 personnes milice ya ba Rwandais ba koti na camp ba réfugié congolais réfugiés na mboka na ye congolais réfugiés na mboka na ye na mona na noté belge aza réfugié na mboka na ye Congo na ba camp ba réfugié ba congolais bazawana kodeko ba ye milice ba out ba imatuti ba bomi papa mama bana deuil national ezate Chilombo Alibaba sukano ezamabe Chilombo Alibaba ataba yiba koyibo ya yo ezalo kola osana nzoloko soki batongola ki yo po bana koyiba na yebite. Est-ce que tu es vraiment le fils de Tien Tshisekedi na yebite pour tozana garçon moko azali awa babenga ke Lumumba il est kassayen mais il n'est pas Mutetela soko atelemi mulayi lokola Patrice Emery Lumumba mais yo Chilombo na je me pose la question est-ce que oza mwana ya Etienne Tshisekedi parce que ozo sala c'est grave c'est trop na bana nyonso Etienne Tshisekedi oza mulayi lokola yo azate mutu ya boye lokola yo azate eleki kutu na nga matama azate soko tali Claude Tshisekedi azana mama mususu otali pecho yo Bobo Tshisekedi azana pe na mama na ye ozui Christian Tshisekedi mama na ye nde Marthe bango misatu bazana bilongi ozo mona batre mais ya yo nazo comprendre te est-ce que oza pena mwana ya Etienne Tshisekedi à cause ya pouvoir ozo fingisa papa Etienne Tshisekedi bo na lolengo yo na lakaki bino na kolakisa bino bandako asombi na poto bandako asombi na Kinshasa na 3 ans Chilombo yango na yeko bisa peuple congolais likambo yo tozoloba pona likambo etali les 17 au 18 bon négliger yango te peuple congolais sommet à Union africaine na Union européenne balkanisation eza likambo ya ko négliger te nazana archive ya 2008 ngana lobaka makambo avec évidence un Rwandais touti azo témoigner azalaki député na mboka na bango Rwandais touti azo témoigner likambo yo na pesi lo sako pe longoni na bandeko apareko na bandeko ba combattant na bandeko ba résistant ndenge bokozala le 17 le 18 kuna na Belgique pona ko telemela balkanisation o yesa ndimi o yesa teki tolanda vidéo ngaite un Rwandais tout est en train de témoigner. J'ai été obligé de quitter le Rwanda et puis j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste. Tolanda ngaite. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance. Député rwandais, Landa. L'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard à la presse de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose, en 1998, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir,
il y a au moins un académicien, un universitaire belge qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un État tampon entre le Rwanda et le Congo, comme solution, d'une part, à l'instabilité du Kivu et d'autre part, à l'instabilité du Rwanda. L'État tampon devra servir à absorber le trop-plein de population rwandaise qui ne peuvent pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation. C'est pas une fiction. Il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été, je veux dire, colonial, qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je ne vais pas dire son nom, je suis désolé, je ne peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon univoque, donc sans équivoque, de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre part à un projet de création d'un État tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas. Ce ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de projet, et ici, je les dénonce avec force. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande, et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Bolandi bino moko bandeko nanga ba congolais oyo ezali masapote bandeko nanga na poto botelema comme un seul homme bozala ebele na Bruxelles ba belge ba français ba allemand ba anglais bazo soutenir ba inyenzi ba nilotique oyo balingi eteni ya mboka ekende na Rwanda. Et loko ba bomela Mobutu bachela ye poison. Mobutu aboya balkanisation. Laurent Désiré Kabila aboya balkanisation. Mwana oyo Joseph Kabila abanga balkanisation. Oyo aye kote kamboka andimi balkanisation. Cela veut dire na lingala bazwa une partie ya est sud Kivu Nord Kivu et comme na pays babengi Rwanda. Donc mundande azalaka na Beni, azalaka na Butembo, avani na Kinshasa, avani na Poto. Boye bisaye ke désormais komi Rwandais. Oh, yaza bantu. Olo bana komi Rwandais. Chilombo, je te maudis. Je maudis ton esprit Chilombo. Je maudis ton âme. Je maudis ton corps. Banda lelo n'a déclaré en tant que prophète obandi ko bela maladie ya ndeke. Denise Nyakero Chilombo, je maudis ton esprit, ton âme et ton corps. Banda lelo na datoli yango obandi ko bela maladie ya ndeke. Mukolo ko kosana liboma Denise osangana na mobali mususu ndengo mesana ba ekosimba te okwe malade ya ndeke baye bakuti yo bakangio ba photo bakangio balekisa na video. Chilombo net yo likomi ko sakana na Congo, okosakana na mémoire Etienne Tshisekedi, ko sakana na mémoire ya grand patriote papa Etienne Tshisekedi. Yo ko tikala kozala na kimia te malade ya ndeke ezuyo banda lelo. Ya yo Denise malade ya ndeke ezuyo continue ne kobo. O Chilomba vandi atalaka yo banako ko sueli conjugal na makangu na yo wana. Denise continue ko komelo mabe. Naza toujours na ba vidéo les vrais IDPS papa Etienne Tshisekedi bokendaki ko le bokei ko lo ba papa okufi otiki biso tala ba vrai IDPS oyo ba lobby pona Chilombo liboso
ya lilita ya Etienne Tshisekedi, vrai IDPS oyo balobi na lilita ya Etienne Tshisekedi, ba jeune ba bandi bitumba bazalaki na ba 15 ans 20 ans basusu ba 10 ans lelo bana na bakomi na ba 50 ans bana na bakomi na ba 45 ans ba se retrouver te Chilombo balobaka na ye na Joseph Kabila boye balobaka na ye na Inyenzi Ibimakunga Ibimanuka Inyenzi Paul Kagame boye tozo peso pouvoir to mona ba combattant résistant pembeni na yote yango bozo l'exalaire na Kinshasa akotia bino pembeni te azuka ka misatu to mona batu wana pembeni na yote na toza na posa ya IDPS pembeni na yote botala mama oyo aza na elenge oyo azolela liboso ya lilita ya papa Etienne Tshisekedi bolanda bino moko bolanda papa toye pouvoir biso ba originaire, c'est-à-dire ba auto bunda penalty ya solo oyo yebi ti lelo papa tozo se retrouver te na kati na biso ba licencié bazali na kati na biso ba gradué bazali na kati na biso na ba ope batanga te bazali parce que lite ezaki ya bato nyonso surtout po mutu na mutu se retrouver selon catégorie na ye ya niveau d'étude. Mais depuis okenda papa si lelo mwana neto yebo ezaki prévu to ya lobby awa na muzole ya Etienne Tshisekedi ya muzole ezaki prévu to ya lobby bamoni ba vrai o balingaki ba ya lobby poto yo tika maloba ekarta ki biso ba isolé biso nyonso wana po ete oye de réalité ezolekana te naza na maloba ebele na koloba te mais neto yebo natangi kombo ya mutu te naye kaka na rapport na kopesa yo likambo mosusu tozosenga te ezaka ke sokola parti na biso yo moko yo ndo oyebi baoyo batikali na kati ya bitumba na yo baoyo bapengwe bakei mosika bitumba na yo bomela biso bango papa nalobi bien bomela biso bango parce que tokonyokwama boye te pouvoir ekoma nango ya bato moko boye oyo bauta soki wapi ntango yo ozalaka toyebi ke obanda obunda obanda oke libanda mboka mais lelo pouvoir ekoma kaka o baye soki wapi babimeli soki wapi soki na pinkwadi soki na mboka nini baye basakampare na pouvoir yango biso tomoni so toki oyebisa bato baotrouve solution te toye pa na yo parce que yo oza déjà mokishi les grands mokishi eza yo bendela biso bato wana moko kaka ndenge na lobi oza sphinx ozalaki moto ozalaki juste bato ebele bandimela pouvoir no parce que ozalaki juste na lite na yo yango tolobi bomela biso bango mpo batika place bato oyo biso toza na esprit na yo tokontinue kosalela yo ti na ti toza kutu na opposition mpona parce que mpona ngai na amona teke toza na pouvoir toza na opposition tokorejoindre pouvoir tala na bilengo oyo bakomi koloba maloba ya boye à cause ya Chilombo a détruit Chilombo obomi IDPS ekufi pona yo Chilombo tala baleki oyo batangi na batangi te babundi pona IDPS lelo yo zwi ba shekulaire ozwi ba frapper okomisi bango na IDPS oui basa bata IDPS te IDPS aza na pouvoir te IDPS aza na pouvoir te qu'on ne vous trompe pas azwi ba camarade ne babane ko yiba ye moko musala liboso asala na poto azalaki vigile sécurité na poto eloko liboso ya sala il n'a pas une notion notion ya gestion te il est en train de tâtonner un prématuré en politique un incompétent en politique un amateur en politique botier na sommet de l'État ça c'est un crime d'État et ça grave pona nini balingi biso te na bamindele botala lisusu mamo azalaka na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mama oyo azalaki na Etienne Tshisekedi wa Mulumba ce qu'elle a dit Félix n'était pas dans l'IDPS abana kosani kolanga ka masango na mambo kosala ka baventure ni na mambo et j'ai appris mokolo moka lango ya subi na bilamba Félix asuba na bilamba na mambo amelia subi na bilamba botala mamo ya IDPS makambo lobby moi j'amène toujours des vidéos tu sais que des vivants azoyo kabango ils s'en foutent mais tu sais que le fils était à son côté. Je sais que le fils n'était pas aux côtés de son père. Je vous dis, si Félix était aux côtés d'Étienne, Félix n'allait pas
tâtonner comme il est en train de tâtonner aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est des tâtonnements au sommet. Félix allait entrer tout droit dans la matière et les Congolais allaient être très contents. Ça, je vous dis. D'abord, ce que vous appelez, aujourd'hui, quand j'apprends les gens en train de se moquer des leaders des peuples d'abord, devenus ventre d'abord. Nous, quand nous avons pensé cette charte républicaine, nous l'avons pensé seulement. Pendant le congrès de l'UDPS, je sais que moi j'étais dans la commission PAJ. C'est là où nous avons conçu ce slogan-là, les peuples de Congo. Le président nous a demandé de reformuler notre charte républicaine. Les jeunes gens avec qui on a travaillé aujourd'hui, je ne cite pas les noms, ils sont aux États-Unis, ils sont Bayebi. Comment est né le peuple d'abord? C'est nous là, commission PH. Félix n'était pas là. Moussika Yabiso, très loin. Même Oyo, Azui, autour. Personne ne connaît comment est venu le peuple d'abord. Alors, quelque chose que vous n'avez pas conçu, vous évitez et vous tu vois, beaucoup appliquer à mon négatif. Kabound venait de très loin là-bas. Kabound venait de très loin. Kabound, Tshisekedi ne le connaissait même pas, je vous dis. Même quand il a signé la décision désignant Kabound, il ne l'avait pas encore vu comme ça. Oh. Oui, je vous dis. Pardon? Il n'avait pas vu Kabound. Etienne Tshisekedi Baye Koko Saye. Tant que Etienne Tshisekedi a signé, il faut te comprendre bien. Tant que Etienne Tshisekedi a signé. Désignation de Kabound. Etienne Tshisekedi a monaki. A monana Kabound T, a EBT. Kabound était notre président fédéral Kamina. Il est presque fédération de Kamina. Nous avons dit qu'à Abouaksan est parti, comme il n'y avait pas l'argent, les gens cherchaient l'argent. Abouaksan est parti, à Komanaye, président, il y a des supporters, il y a tout puissant, Mazembe, il y a Moïse Katumbi. Pardon? Bandela na no côté wana mama, tant mususu. Parce que, Tolukio, parce que, biso, que vous étiez, bino bato bozala ki na ikonde Etienne Tshisekedi. Vous avez très bien fait. Ce petit gamin n'était pas là. Tant que Etienne Tshisekedi a Zobunda, ce petit gamin de Félix Azalakite. La preuve en est que papa Etienne Tshisekedi en 2011, candidat président de la République, Azalak en Afrique du Sud. Il a passé un temps avec nous, Félix Azalakite, au responsable de l'IDPS extérieur Azalakite. Papa Etienne a ken aux États-Unis, partout Félix Azalakite. Tout le monde, papa Etienne a longué na Matadi. Aïna Kinshasa, Baboya, qui est dans l'aéroport, Anjila, Kiti, Nandolo, Azimutuka. Papa Etienne Tshisekedi a yé dans l'aéroport Anjili. À côté de lui, c'était Martin Fayulu. Félix n'était pas là. Bapé sur le pouvoir, il y a coupé ça. Naba Mindele, Naba Rwandais, na Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, l'IDPS c'est ali vilpandé, ba vrai IDPS au bois qui bango pembeni, ba vrai IDPS au liko sentir bangote, wakancha oya bunda pona IDPS. Wakancha oya loba pona IDPS. Numéro 1 ya IDPS azo loba pona IDPS, azo loba pona yo lelo. Chilomba Cheli et poison. Botala wakancha na mbete hôpital entre la mort et la vie. Nzamba sunga wakancha ici Kazali. Wakancha boyebi grand taliban. Les loyo a commis na azobundana na liwa. Tout ça c'est qui? Chilombo. Pour la nini, il a soutenu Kabundi. Ils a participé mawa. Namboka na biso. Soko lobby. Tala wakancha yeyo. Tolobaka likambu avec preuve. Wakancha yeyo. Wakancha yewana na mbeto. Entre la vie et la mort. Wakancha, grand taliban. Bazo perfusé na ville à Kinshasa. Abaneko tambola kaka boya kwei. Aeko se retrouver dans l'hôpital. Wakancha, grand taliban. IDPS Canada. Oya leki kuna zate. Lelo wakancha nani Chilombo wakancha yeyo pona nini wakancha il a soutenu Jean-Marc Kabundi
na mokili il faut ata na bomoto alobi bokanisa pe ata komba ya bundi lamuka bolobi y compris yo Chilombo. Le changement c'est Martin Fayulu qui dans l'IDPS à l'extérieur comme à l'intérieur du pays à lobby te soko changer malobate to longolio na IDPS c'était Jean-Marc Kabundi. Moi je suis président de notre parti politique, je suis dans l'opposition républicaine et responsable, je suis responsable du mouvement pour l'intérêt du peuple, grand leader parmi icône ya combat lelo ya ba politicien mboka na biso nga nazali Wakancha aye na Kinshasa, il ne s'est pas retrouvé. Wakancha, membre de l'IDPS Canada, Motoacheli Poison, au bon moment a commis phrase Eric Acheli Wakancha Poison. Azu angwe ya Denis Nyakeo. Denis Osukamabe. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Wakancha lelo azali na hôpital entre la vie et la mort. Bazui téléphone na ye baza ko se servir na kosina yango. Soko moni moto abengio na kombo ya Wakancha na téléphone na Facebook na WhatsApp eza Wakancha te. Pona nini alobaki nini? Botala Wakancha makambo alobaki. Eloko ememik Wakancha na tozobonde la nzamba salengolu. Qui se ressemble s'assemble. Tala lelo akomi na papa na ye Nazoloba Chilombo Alibaba papa na ye politique ekomi Kagame atindaki batwa awa baboma général Eric lelo ye Chilombo atindi colonel Chibangu Nangoi bakei kuna na Tanzanie plutôt na Zambie bakangi na hôtel général John Mulongo balingi baken bayane na Kinshasa bakangi bango. John Chibango azana na Zambie. Chilombo azo négocier libération na na colonel Ngoi. Donc azui makolo, azui lolenge ya Paul Kagame éliminé. Bato bazolo ba vérité. Atindi batwawa nayebi Major Clément avec les autres. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Ils me feront la guerre, ils me vaincre ngaïté. S'ils forment des complots contre moi, cela ne vient pas de Dieu. Toute arme forgée contre moi n'a déclaré en gros nul et sans effet. C'est que vous avez semé, binonné beaucoup moissonné en gros. Je suis un prophète surnaturel. Dieu confirme la parole de son serviteur que je suis et accomplit ce que j'ai prédit. Osa même li pungu te, nazo mona kutute, osa te. Yo mutu oke na kabinda na mboka mama na nga biologique asatika biso oke na kabinda obungi na nzela 8 heures du temps na mutu kana zamba oneni osali pulu oya kobundisa ngai un homme surnaturel botala eloko oyo tindi bachela Wakancha Poison na ville à Kinshasa. On n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. IDPS au pouvoir, voilà ce qu'on va faire. IDPS au pouvoir, voilà ce qu'on va faire ça, IDPS au pouvoir, mais nous sommes au pouvoir. Mais de toute façon, nous sommes au Betana, nous sommes au Bunda, nous sommes depuis ton soir pouvoir, jusqu'aujourd'hui, Bitumba entre nous-mêmes. Depuis ton soir pouvoir, Bitumba entre nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a toujours, depuis ton soir pouvoir, dit les loyaux, Ezaka Makambuya, Bongo et Bongi. Oh, kuna yibi 14 millions. Oh, kuna ba pesa qui 32 millions. Oh, kuna ba pesa qui 22 millions. Et c'est tout ce que nous, on va depuis que nous avons pris le pouvoir. Nini oyo? Nano na monite, nano na mona bato aboyete. Nano na mona bato aboyete. Nano na mona bato aboyete. Depuis ton soir pouvoir, ti les lobby tumba na bitumba. Oy kuna lobby boye, o kuna zi kuna 14 millions et bongi, 20 et bongi, 45 millions et bongi, oh tout ça. Mais ce pays a été dirigé avant de tout au pouvoir, les gens qui dirigeaient pas Batou.
toyokaka makambo ya boye te toyokaka makambo ya soni boye te. Pour avoir dit la vérité, Chilombo Ali Baba atindi Eric Nanzela ya Denise Nyakero Chibau, la prostituée, une femme adultère, Bacheli Wakancha Poisson. Chilombo. Otindi Batwawa, Otindi Bat na Tanzanie, Wakancha na Kinshasa, Bacheli e Poison, Azotambola kaka Nanzela Boakwei, pona nini alobi vérité. Congolais bolinga la vérité te pona nini. Congolais bolingi mensonge, pourquoi? Chilombo n'a rien fait. C'est un prématuré en politique. C'est un amateur en politique. Un incompétent. Il est en train de tâtonner. Mamou ya lobby ango. Tango Etienne Tshisekedi dazo sa la politique. Chilombo azala quitté. Toyoka mama. Toyoka mama. Toyoka mama. Et yelengi. Toyoka bango, il s'en fout. Mais Tshisekedi fils était à son côté. Tshisekedi fils n'était pas aux côtés de son père. Je vous dis, si Félix était aux côtés d'Étienne, Félix n'allait pas tâtonner comme il est en train de tâtonner aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est des tâtonnements au sommet. Oyoki, maman aza membre ya IDPS, elle était avec papa Etienne Tshisekedi. Alobi Chilombo est en train de tâtonner. Vous savez ce que c'est tâtonner? Il est en train de titiber. Et à moi, il y a 3 mois, il y a télé makoi. Mission Zouaki naba mindele. Koboma IDPS nenge palu et kufa. Koboma idéologie à papa. Mais Chilombo oko sukaka mabe. Chilombo suka na yo eko zalaka mabe. Chilombo c'est un homme ingrat. Chilombo Ali Baba aza ingrat. Olobi déboulonnement, débauchage, insécurité na Est ezali toujours. Batou bazali toujours kokufa. Économie en mboka eza par terre. Rien ne marche. Au Bongoli 6 c'est comme 9. Aux U Parlement. Assemblée nationale na Sénat. Changement ezate. Au lieu de comprendre que tu n'as pas été préparé pour diriger ce pays, pouvoir ezaya kopé sa bapé sa kiyo, pouvoir ezaya nyongo, tu n'as pas été élu, tu as été nommé. Celui qui a été élu, c'est le candidat du peuple, le candidat de la Mouka Martin Fayulu Madidi. Te. Obandiko somba batu, obandiko somba, corruption. Na Congo mati lisusu koleka tangwa Joseph Kabila. Osombi, lelo ye lisko na ensemble. Ya muto ya sala yo zala Moïse Katumbi Chapwe. Oye na ensemble, okosi ke ka 40 députés balongwe. Mais Bolandi, conférence de presse, ya mwana mboka, Daniel Safou. Il n'y a que 13 alliés. Ils ne sont pas membres de l'ensemble. Bazaba alliés à parti politique et ensemble. Chilombo Otindi Batu, Jano Kabuya, maman rwandaise, papa Moulouba, Jano Kabuya ke Acheli Daniel Safou Poison. Assemblée nationale, Bopesa ki mbongote. Lui-même a sali conférence de presse à l'obi Moutapesa ki mbongo Moïse Katumbi Chapwe à se faire soigner. Bokosi na liste yo 40 personnes balongwe na parti à Moïse Katumbi Chapwe. Nzokande 13 alliés. Daniel Safou Asuki Sibino. Eliezer Moutou Salakate. Eliezer, c'est pas un Congolais. Eliezer, c'est un villageois. Alors, Yemo Koutu Daniel Safou Alobisoka a postulé en 2023. C'est l'ironie, hein, c'est qu'il a gagné. Même Nga Élysée. Si je vais postuler, na gagné. Batouba lingi sous yote. Chilombo, ataba lobby et na constitution zate. Bazongi si Joseph Kabila. To changer constitution. Bazongi sa Joseph Kabila. Bosa la kaka 2 candidats. Chilombo na Joseph. Okokamwa. Même maman Botio Marthe. A voté Joseph, a voté Ote. Tu as fait la honte des Congolais, surtout de nous les Balouba. C'est pourquoi on a télémé avec la sainte colère contre toi. Pour Balouba Mouyaka Moka fingi sa Bayaka Nyonso. Ngata Bobonoko finga Balouba. Nga Moutako finga nga sa pour nous balancer ba image. Chilombo c'est un tribaliste. C'est un tribaliste. Azumwa na Mabi Moulumba Yewana nommé. Gouverneur Yabanke Moulouba. Ministre des Finances Moulouba. Bino ba généraux. Akolongola bino selon ba calcul naye 6 mois avant les élections.
Et Kadima vient de dire que l'élection est à te. Ata bobi bokende na recensement, na identification, tant 2022, 2023, moins d'élections à les athées. Tout ça a été préparé par Félix. Décor, il y a glissement, Zali. Chilombo, je vais te dire une chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 2016, Joseph Kabila a salaki glissement. Vous, IDPS, les vrais IDPS, Télémaki, Joseph a Tumba siège Nabino, 6 militants Bakoufa, Mama 6 baza veuve, Nabana Nabango. Chilombo, Sokyo Osa Okosani Liboma, Olobi que na 2023 élection exate. Okokima. Kokima. Mais heureusement, 2022 Oyo, peuple aussi la nanayo. Armée aussi la nanayo. Tanguzi Foueni. Diba dia kukumbana. Sayi inenea. Tango ekoki ya kukanga Chilombo. Moyibi Alibaba. Denis Nyakero Moyibi Alibabas. Ba conseiller Miyibi Alibobos. Mais non, trop c'est trop. Kadima, un intellectuel, tu étais avec nous ici. Au continent, il y a Chilombo, président Seni, Moulouba, président à Cour à cassation, Moulouba, président à Cour constitutionnelle, Moulouba, gouverneur à banque, Moulouba, ministre à finance, Moulouba. Mais non. Congo, c'est pas seulement les Balouba. Je suis Moulouba. Moujila Kassanga. Moi, Chimbaou. Moi, je suis Moulouba. Je suis fils de Tumba Marcel. Wa Mutombo. Petit-fils de Mutombo Louis Antumba. Arrière-petit-fils de Tumba Lubamba. Je suis Moulouba. Moujila Kassanga. Bajilan Kaka. Moi, Chimbaou. Mais je suis nationaliste. Nazo bunda pona mboka. Nazo bunda lokola yote. Tribaliste. Gouverneur Mouyibi. François Beya Mouyibi. Moi, si Naya Bala Osala Chekoula na Londres, Makangu, tu n'as pas une femme. C'est une maîtresse. Laurent Désiré Kabila Abalakate Alaksa Kabiso moi si na été. Laurent Désiré Kabila Azalaki na oui maîtresse. Aloba kite Resifa et sa femme, mais non. Yo balate. Au balate. Chilombo na Denise, il n'y a pas de mariage coutumier civil, ni bénédiction nuptiale. Chilombo au bala même Gisèle Impelate. Mais aux autres baquets, Denise Nyakero Chibaou Azali première dame. Mais non, toi tu es célibataire. Jour au prêteur qui serment, Ano et Zala quitté. Après mariage, ya kamere, nde yokolata Ano ya mariage. Balati sabino ya kolati sa. La qui sabiso vidéo, oh ya bénédiction nuptiale, ou benga batamukili babengi mariage religieux. Ezate. Tu n'es pas marié, Chilombo. Mais yeba yango. Nazotala, général Christian, yo mutozali, commandant ya JR, akolongola yo. Amouri, oza moulubate. Numéro 1, ya police nationale, ya RDC, akolongola yo. Général, commandant, chef d'état-major général, oza moulubate, akolongola yo. Il y a déjà plan, ezali déjà ebongi sami, 6 mois avant les élections, selon Mayele Naye, à Longola, ba généraux, Atia Batounaye, après l'élection, balabala. Non, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Idriss Déby a Koufi na Tchad. Osali Dey na mboka na biso ba kiti ba drapeau. Mais le ba Congolais ba Koufi na marché. Et Matadi Kibala, plus de 80 Congolais. Deuil national les athées. Na quand il y a des réfugiés na Ituri, batu bakoufi. Deuil national les athées. Armée rwandaise et continue na Congo et bomi. Ma pinga na biso, plus de 100. Bakundi bangwe sika moko, ma deuil les athées. Mais au même biso deuil ya Idriss Déby, olobi non deuil national, naza président Union africaine, matanga na ekole la Idriss Déby, biso Déby Idriss Déby. Idriss Déby le baki ka kozoma ya Congo na makasi, so ba PCT pour se chérir c'est ça na Tchad. Chilombo, na ba chekulaire, vous êtes en train de titiber na la kisi bino vidéo un Rwandais alobi bien que plan ya ba Rwandais, ya ba allemand, ya ba français, ya ba belge ezali ba balkanisé est et kokisala makate. Congolais yo kapena que non Goma e komi na Rwanda. Mais Chilombo na ebite mutu na yoso ezandenge nini? Goma e koti na Rwanda.
ou Sidi Kivu, et continue à Rwanda. Mais non, tu n'as pas la tête, tu ne raisonnes pas. Ça c'est quel genre ya bateau, penabiso ba Congolais to vandi, to talaka, muta boyak, tete. Oye komi tango penza, général Amouri. Yako kanga Chilombo. Bosa lokola basali na Burkina Faso. Bosa lokola basali na Guinée. Bosa lokola basali na Mali. Bamibalo bakata mangenga. Bamibalo ya misutu te. Bokanga Chilombo. Bokanga a Denise Nyakeo. Botongola ye na tongo. Botongola ye na midi. Botongola ye na pokwa. Bokanga Chilombo. Armée, police. Bokanga Chilombo. Trop c'est trop. Déboulonnement on sali esuki wapi. Débauchage au sali esuki wapi. L'insécurité est l'équipe. Injustice est l'équipe. Impunité est l'équipe. Koyiba est l'équipe. Bopesi mbongo na Sankuru. Pour la personne avec personne handicapée. Conseiller na yo ali mbongo. Mais non, ki moyiba lo lenge kanyoyo. Obana osala kaka mabe. Bible lobi na Apocalypse hein, que celui qui se suit encore. Que l'injuste soit encore injuste. Chilombo, c'est très bientôt. Kadima, 2023 élection exatée, 2022 tokanga Chilombo. 2022 yo, tokanga Chilombo. Mukongo, olingi ete. Mungala, olingi ete. Swahili, olingi ete. Kongo ezaka ya biso baluba te. Kongo eza ya muluba. Kongo eza ya Swahili. Kongo eza ya Mukongo. Kongo eza ya Mungala. Jean-Pierre Bemba a gagné procès. Faut pas foutre 21 millions. Oboyi, il va foutre Jean-Pierre Bemba 21 millions. Mais mbongo zo bima toujours ya koyiba. Christian zo yiba. Patrick azo yiba. Bobo Tshisekedi azo yiba. Famille Nabino bazo yiba. Mais trop c'est trop. Toloba te toko lobaka. Nzamba sala mokili na liloba. Trop c'est trop. Bota la banda ku Chilombo asombi. Non. Bota la banda ku Chilombo asombi. La liste est tellement longue. Yangoyo. Asombi 2 villas à Bruxelles. Moko na Waterloo. Na 2 millions de dollars. Ndaku na Waterloo. Prochainement les images. Moko na Ikle. 4 millions d'euros plutôt. Il y a Waterloo 2 millions d'euros. Il y a Ikle. Les août. 4 millions d'euros. Dans un appartement à Ikle, 600 000 euros, Chilombo. Tosilité, hôtel au Capi, Otoyebaki na Tanga Mobutu, na commune ya Ngaliema, na hôtel au Capi, Chilombo sombi a valeur à 3 millions d'euros, de dollars plutôt. Hôtel Ixoras, na 7e rue, na place commerciale, Chilombo sombi a valeur à 3 500 000 dollars. Villa numéro 307, Petit Boulevard Limité Industriel, à Sombi Villa numéro 307, na 1 500 000 dollars. Villa Indienne, avenue 3Z, commune de la Gombe, à Sombi Villa na 3 345 000 dollars. Villa Fachi, avenue Éléphant, 4e rue Limité Résidentiel, à Sombi Villa na 800 000 dollars. Alibaba, Chilombo. Tozo kende na bino. Na avenue Frésias, 11e rue Limité Résidentiel, à Sombi Villa na 350 000 dollars. Na Asombi Villa Kalenga, derrière hôpital Bondeko, Asombi on a 750 000 dollars. Chilombo, Alibaba. Villa Salif, à ma campagne, na commune ya Gombe. Oui, na commune de Ngaliema. Oui, Villa Salif, na ma campagne, na commune ya Ngaliema, Asombi on a 800 000 dollars. Chilombo, Alibaba. Villa voisine à la résidence Lac, occupée par la famille Chilombo, na Pétinias. Et si quand ndako papa Etienne Tshisekedi a botolaki na Pétinias, ezaki ndako ya Erzaïr. Et si quand maman a vendu ndako à l'État, ce qui était des droits yé, photo abima baluka ndako. Asombi on a 850 000 dollars. Concession, il y a 10 hectares na plateau de Bateke. Asombi on a 3 250 000 dollars. Concession de 15 hectares à Kisantu. Asombi on a 1 300 000 dollars. Mais bon, la liste est tellement longue. Chilombo, Alibaba, Toti Kelombo Kakakaboye. Toro Chikelombo Kaboyete.
ozwi batape perde moto azalaki ennemi farouche ya papa Etienne Tshisekedi quand il était encore vivant Mende lelo porte-parole ya Union Sacrée nazo ebate bata IDPS na bino botiaka ba commentaire bozala poto bozala Afrique du Sud Mende oya telemela papa Etienne Tshisekedi akomi na Union Sacrée pa koloba Ngoyi Kasanji 2006 à 2018 gouverneur na Mbujimai il n'a rien fait na Union Sacrée ba Kasik Kasaye je parle bien des Kasik Kasaye il y a PPRD na Union Sacrée pour la Jubikolo Moussousouté tribaliste que tu es. Le pays ne peut être jamais dirigé par un tribaliste. Papa Mobutu Azalaki na Azaki tribaliste. Laurent Désiré Kabila Tchaki Batunyoso. Même Hippolyte Kanambe. Azalaki na Batupeni Mosusu. Mais yo au même tribalisme. O écarté ba vrai membre IDPS ba Moubake Mamo Aouti Koloba. Ah nazongisa Mamo na bato bazolanda koti sikoyo. Chilombo n'était pas à côté de papa Etienne Tshisekedi. Je ne sais pas si c'est son vrai fils, je ne sais pas. Maman a lobby à solo au Toulanda. Au soir, Tshisekedi vivant. Azoyo Kabango, il s'en fout. Mais Tshisekedi fils était à son côté. Tshisekedi fils n'était pas aux côtés de son père. Je vous dis, si Félix était aux côtés d'Étienne, Félix n'allait pas tâtonner comme il est en train de tâtonner aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est des tâtonnements au sommet. Félix allait entrer tout droit dans la matière et les Congolais allaient être très contents. Ça, je vous dis. D'abord, ce que vous appelez, aujourd'hui, quand j'apprends les gens en train de se moquer de l'idée que le peuple d'abord, devenu ventre d'abord. Nous, quand nous avons pensé cette charte républicaine, nous l'avons pensé seulement. Pendant le congrès de Libre de Pes, moi j'étais dans la commission PAJ. Chilombo est en train de tâtonner, comme a dit notre maman. Est en train de tâtonner. Un prématuré en politique, en train de tâtonner. Oh, Rémi Massamba, Jacquemen, Moubake, ceux qui étaient à côté de notre papa Etienne Tshisekedi. Les Lobazate, Ozui Bachekouler, les voleurs. Et j'en profite pour que Sabino révélation Mouya Mounene. Les lobes mona ba conseiller ba koufa na présidence. Ce n'était pas Kamere. C'était Denise Nyakero Chibaru avec François Béa. Jacques Ilunga, mon jeune frère. Mon père a travaillé avec papa Alphonse Ilunga Djiboué. Grand leader, il était à la table ronde en 1960. Grand leader à Kasaï occidental. Ilunga Djiboué. Jacques Ilunga, mon jeune frère, il était professeur à l'université Marien Ngouabi. Moutaboma et Denise Nyakero avec ce monsieur de François Béa. Il est Moujila Kassanga comme moi, mais elle a vendu son âme au Rwandais Touti. Les bâtonniers Mukendi, maître Mukendi, Moutaboma et Denise Nyakero avec François Béa. Maître Mukendi Bafouana, Moutaboma et Denise Nyakero avec qui? Ce monsieur de François Béa, son conseiller spécial. Il est au service des Rwandais. Gilbert, son propre cousin. C'est toujours Bango. Balobio Isaka mérité. Même Gigi Nyangi, Moutaboma Ezali, Félix, avec ce monsieur François Béa, conseiller spécial. Baba Simbi sa caméra touche. Oza mutema mabe koleka. Oyo caméra za mutema azana bon moto. Mais yo zana bon moto, tu n'as pas la tête. Moto ya chaka caméra na Mulangi. C'est qui? Chatumba. Caméra à Limbisaye. Chatumbo travaille au ministère de budget. Ya budget. Azana poste na ministère à budget ba pesa ici ka vandaka. Caméra zo batu na poto a travailler na bango. Mais yo mutema mabe. Un petit politicien mutema mabe. Un ingrat. Bota l'ingratitude na ye. Il est ingrat avec l'IDPS. Ingrat envers son père. Etienne Tshisekedi Douamoudoumba. Ce petit-là. Chilombo, ingrat. Chilombo Azali, ingrat envers son père. Etienne Tshisekedi.
Pourquoi Etienne Tshisekedi, na vivant na ya baneko, il ne s'intéressait pas à cet enfant parce que Chilombo a bota na cousine na ye. Na moi na tante na ye bana mi balé. Etienne Tshisekedi a bois qui ça y. Et le long n'a sa peuple congolais. Chilombo, avec sa mère Marthe, Baebi Liwa et Etienne Tshisekedi. Chilombo, avec sa mère Marthe, Baebi Liwa et Etienne Tshisekedi. Chilombo, avec sa mère Marthe, Baebi Liwa et Etienne Tshisekedi. Na lobi ngomba la misato. Bobi misa médecin na ya na prison, bino Baebi Liwa et Etienne Tshisekedi. Baebi Liwa et Etienne Tshisekedi Chilombo, yo na mama na yo Baebi Liwa et Etienne Tshisekedi. Pose au pouvoir, tu as sacrifié Etienne Tshisekedi. Tu as sacrifié Etienne Tshisekedi. Tu as livré Etienne Tshisekedi au Rwandais Tutsi. Ta mère était tout le temps avec Mugalo, chef à maison civile à l'époque. Ta mère, tout le temps avec Mugalo. Ta mère était tout le temps avec Mugalo. Minuit, 2h du matin, 3h du matin, qu'on planifiait Liwa Etienne Tshisekedi. Maman n'a vendu sur la biso, vendu quand on a moutoyo, non. Premier ministre balinga ba pesa na rassemblement ezalaki na computer basalaki makambo ya 5 ans. Ezalaki mubake. Mama kamati alo abaniko puko chipa Etienne Tshisekedi. Ko kange na chambre tina 11h. Anieso le lozo bandekora mtabimisa secret. Anieso mtabimisa secret. Etienne Tshisekedi mana 8h au kange na chambre ti 10h, 11h midi Etienne souffrait. Etienne azole la lokola mwana muke. Biso njibu mupweka papa Etienne Tshisekedi. O traumatisé, ta mère a traumatisé Etienne Tshisekedi. Pour aponaki ote aponaki Mubake. Raison pour laquelle tango Mubake ba bengi na Joseph Kabila a bengi monsieur le premier ministre. Bolobi Mubake a trahi. Mais yo sali alliance na Joseph. Yo oza nani. Mubake a plus intelligent que toi. Yo oza nani. Po batubake na robanga kayo. Tangu zifweni. Diba dia kukumbana. Tangu ekoki. Sai inenea. Bokanga, tokanga mwana mobali oyo, toleka na Burkina Faso, toleka na Mali, toleka na Guinée, un peuple se libère. Ingeta, ingeta, ingeta.